nyonso bozolandanga Stéphanie La Rose na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Lelo La Rose a elibino modèle au bozomonanga na elungi nanga ya maquillage. Modèle moko vraiment smoke eyes ya petende bozomona boya pembe et monoko nanga vraiment na tie lipstick o ezali ya Miss Lynn lipstick na sepe na lipstick o mingi. Donc lelo vraiment na elibino maquillage au bozomonanga boye na koloba mingi te na kotika bino moko bolanda vidéo. Merci. Ah ouais, quand vous avez un crayon de chocolat, vous avez L'Oréal, et ça couleur à marron, et on donne un pacola. Donc ça, bien déjà, bien dans ça la camakik nanga les belles dames. Ah, moi dans l'obédation ma kikté. Dans ça ma kik nanga vite on a des bozomona. Ou bien dit ma kik nanga bien. Si vous allez première fois que la vidéo nanga vous abonner. Na bien que Luka kanasi wana komona ndenge na sala kama kik nanga na vidéo. Donc kocha lien na se wana pona yo komona ndenge na sala kayango. Donc na ko sala ma kik nanga mingi na couleur marron parce que marron ça kabiso naturel de bozomona wana. Je préfère ça. Na vraiment moins de gens le bina makiki et na ko kocha concealer wana pona ko benda ngo ko tailler ngo po bomoni ke erozo tailler tant aux autres tracés makiki na yo kan crayon beba ka partout et concealer za ka wana pona ko longola ba o e baby wana pona ko tailler yango et comme naturel pe e bima kitoko pe na ko sala ni na ko benda yango bien et na misu na nga na koti na kocha concealer elegant na couleur à fang de na tiona pe na benda yango na éponge na nga ya Red Technique ni na ko benda et na zo la palette wana zali ya Miss Lynn na palette au mingi Miss Lynn palette na zo benda yango bien de bozomonana na ko benda couleur na nga na bozomonana ko ape ya marron chocolat na zo benda yango bien de couleur na nga ya transition donc na salela kaka 2 ou 3 couleurs kaka na palette oyo et na ko tia couleur à chocolat moi noir na ko tia kaka na coin ya misu wana donc na kwa misu na nga ndi nazo tia couleur na nga wana les belles dames pe nazo benda yango très bien wana. Et na kozwa couleur nanga ya champagne na kocha likolo ya makiki nanga wana pona ebimisa lumière moko wana sala ka vraiment bien na tiango bien. Après nazo sala la couleur oya Too Faced, ya Too Faced palette na couleur wana champagne ya pembe yango nazo pakola wana nga pe palette o mingi ya Too Faced donc yango nazo pakola na se ya misu na ngai donc zamane ko kende kaka dina ba mema kinga restaurant donc yango wana ndina sala ke vraiment maquillage na ya kite ke ezala ebele nga vraiment maquillage na nga ezala simple ndo mon kaka c'est kaka de couleur wana et na ko cha eyeliner na couleur amun no sala eyeliner ya deep noir ou ils allaient vraiment là ils ont kiko oui ils ont kiko puis na ko tracer yango bela lingi ala na o mingi ça vraiment facile pour na ko tracer ba wing line na yo so ça na pas tracer wing line na la facilité nyonso luka oyo okozala dessus et na ko cha mascara na ngai na couleur en noir na cha mascara vérité parce que que les belles dames sans fossile donc trop non pour la fossile nanga et c'est là na parole couleur en noir na se ya misu nanga bien parce que et bimisanga misu fungolanga misu ndele ko cha couleur wana ya moindo. Et après on a kozonga la couleur wana champagne na ko cha na coin ya misu pona efungolanga ipe misu. Et na koza couleur on a chaki o ezalaki ya likolo wana ya marron na kochango na se po e match na couleur oyo marron likolo pe voilà on a koti na poudre na nga na koti la bino meti po bino moko bola na tina suka. Merci, peace. Bienvenue sur La Rose Show, les belles dames, Stéphanie La Rose.
bandi na ngai ne bandeli mpe bokomi na ngai na suka nzambe apambola bino nyonso kobosana te La Roche Show azali wana mpona bino toujours mpona sourire claire soki ozali na posa sourire claire minu na yo etela ekoma pembe sourire claire ezali wana tindelanga message na La Roche Show nakozala wana mpona korépondre na baquestion na bino nyonso et merci na bino nyonso vraiment botrust nga vraiment bozosomba sourire claire epai na ngai nzambe apambola bino nyonso donc oyo nyonso aza na posa ke minu na ye ekoma pembe naza na video nakotiango na se ya video oyo soki oza na posa omona bainformation nyonso mpona sourire claire ekozala wana mpona yo kobosana te kolanda nga na Tikongo et na Sepela TV. Merci na Boss Brothers, merci na mtolandaka nga wana tukutani à la prochaine Tina T et Community na bye.